Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille de Maman BBC, bah bonjour Nabino, bah bonsoir. Et si les hommes et les binos partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien. Bissopé par la grâce, on va toujours que la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Ceux qui aiment la liboso, s'abonner et ça la vraiment biso bien makasi mingi. Voilà. Les autres lundi le 3 février. Alors, babon de bi à moi. Babon de bi à moi, babon de bi à semaine P. Ticket nzambe na biso aïba ko bomba biso na kati ya makila. Naye, voilà. Famille Libota, shalom, 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 Nabino Nyonso, la Chine, bah bonjour, Bapé Shalov, Badina Chou, voilà, Bampoïchou. Eh, Nzambe Langanga, puis la combien vous en avez, fan, ya Bampoïchou, bino vous a bien été. Maman bébé, c'est un Zampoïchou. Aïe, Botika Boye Bino. Voilà, je vous aime beaucoup. Nzambe Langa Pambo Langa Bino, vraiment beau, mais là. Vraiment, na bolingo obozo la kisanga vraiment. Franchement, merci beaucoup, famille Libota. On est ensemble. Beaucoup de talent solo. La maman bébé, c'est nini sous bandeko. Il y a à boire, il y a à manger. Naoloba déjà. La grande famille. Boebi que non. Ba ya ka ko nuire. Ba ka ko nuire. Ba ka ko baby sa image bella. Waza Poutine na biso, waza mère na biso. Pona nini ba détruire musala na ye pona nini ba moni ke no musala na ye azo beta penza bango toro azo beta bango toro sikoyo loko mto beta bango toro bango ba bi tolingela e buli ya ko bebi sa réputation na ye batu ba ina ye mais bazo bosana ke non, il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu oyo ayaka na justice na ye. Ngana koma koloba ke no via ya nani ya Poutine et comme donc au fur et à mesure tozo la muka via ya Poutine ozaila biso témoignage kaka awa sur les réseaux sociaux. Je vous dis bokango ngana ibsibino de toza le 3 février 2025 via Poutine eza témoignage. Pourquoi je dis témoignage? Lelo te lobité bande bomona makambu e bando bima ba démon ba bando bima ba bandi oya ko confesser. Lobby, je crois, na côté de la bino matière moko boya koloba ke non. Oh, il est entre nani Fanny Katalea et mon nani cher collègue, voilà. C'est-à-dire que non, ma kambiza boui. Ma BBC, na utiko landa yo, zo matière. Tala ma kambiza boye, et pas mon nani, et pas cher collègue. Tala boye. Alors, oh, on a eu sabino kakake, no boye, mais beau partager. Ceux qui n'ont s'abonner, t'es s'abonner. Publicité de koko sauter publicité te tika publicité lo bakeno maman bébé ça mais là ta moi mai na publicité oyo to tika publicité et si là et ça bien bolanda la grande famille c'est-à-dire que non c'est confirmé. Les autres sociétés la makambo OK na Facebook c'est confirmé, OK na TikTok c'est confirmé, c'est-à-dire que non na minute c'est confirmé li solo o na meme libino na minute oyo. Les solos na memeli bino na minute oyo ya nani ya cher collègue, c'est confirmé. C'est vraiment confirmé. C'est-à-dire avant na kota na li solo na memeli bino la grande famille, lobit aussi ça qui filme na biso ya Pasteur Didier na Belleville Télévision to suka ki na 14e épisode. Malgré ekota ki na retard et ekota ki ba 20 heures.
on a déjà dans na sali émission na monté yango le temps ezo kotaka déjà kuna film koti je crois yango bo mona moi incompréhension te moi façon na sali la qui émission na lancer qui déjà message à koloba que non film koti te voilà mais après émission aussi là déjà na lancé émission film kotaki déjà et coup félité parce que ba technique est à la base na caprice sa technique est raté alors heureusement film ça qui ni ekotaki tozo qui ba belle maman BBC belle vie nini boy ngabi mais à la fin des comptes maman yoka qui peut coller la bino comprendre que non awa makele laisser bandi na ngambu kuna tikaka to chata 20h à 21h to kotisi la bango film et voilà total qui film total qui 14e épisode na 14e épisode il y a Pasteur Didier et que bien mais ezaka neloko moko o etikenga na zu penza réponse na ngote na film eza ya Pasteur Didier bala le quoi c'est quoi les trucs pourquoi azaka musika na basi n'habite se vous comprendre avant la kota na non na lisolo bandeko totala na non nini oyo après na ozongela bino bokende pas été bandeko boza toujours wana branché parce que les loko tout ça na film et tout taté les le ozala making of ya papa ya nani ya Pasteur Didier alors botala ba nani botala émission oyo bo partager et ça biso et ça nga bien makasi la grande famille. Parce que na yeli bino penza ma solo moko boye ya marche ya nani ya chers collègues c'est-à-dire que non c'est confirmé. Vous allez vous demander c'est confirmé, qu'est-ce qui est confirmé? C'est que ozala wana o comprendre oyo ke loko nani na yebisa bino que non c'est déjà confirmé. Voilà. Pasteur Serge. Moi, ça fait une famille. Yo bomie. On fait à l'aise au bongo limoté, mon seigneur partout et panzambe. Est-ce que nous quelle famille là? Au seigneur Nzambe pardon. Est-ce que c'est une famille Adriana Makila pardon? Au seigneur moi nana pardon. Tu es ici. Tu t'es donné le luxe de changer combo. Au cas de changer combo, de changer histoire. Au cas de son batami famille Adriana Makila, au batami Nzambe. Tu es la précieuse matin, midi, soir. On te sambe là. On te... Tu te sambe ta tête. Tu as tué ma maman. Tu as tué ma maman. La seule et unique que j'avais. Youssou Salmino, allez. Tu changes de femme matin, midi, soir. Au commissariat, on a zaté. Comme ça, un mouton, là, c'est qu'elle a la tête. Et tu es parmi les personnes, bon, ça leur a la réponse. Que tu es colérique. Toi, tu es digne d'être pasteur? D'être appelé pasteur? Toi, Serge? Est-ce que ça va nimino qui tu es? Oui, mais ça va nimino qui tu es? Oui, mais c'est les botanons qui tu étais avant? Aujourd'hui, tu vas me tuer.
Si tu me tues pas, c'est moi qui vais te tuer en premier. Lukalibamba, tu vas me tuer comme Diana Makia. Tu vas le faire. Tu vas le faire. Pasteur Serge. Bota la pasteur Serge nenga baloli atali daidi dans la minute yana akei et sili. Bravo na nuna daili. Et naïf sabino toujours que no ba film ma belle vie principale azala à mon côté. Ah po na ngai na ebité po na bino. Ba o ba moni so baza 3 4 5 boko makuna na commentaire. Nga na moni principal na pasteur Didier na moni daili. Na moni ye moko pasteur Didier, après na moni nani, na moni Maman Milo, na moni pe Maman Milo oui. Maman Marie-Hélène. Po epe na ngambu na epe elalela ki ye na suka nangwa ke koluka pasteur. C'est comme si po nanga, to ebi ke no Poutine apesa biso ka principal mon côté. To ebi ke no titre ezala ki pasteur Didier, na pasteur Didier wana, to moni pasteur Didier, to moni Daeli. Na sima wana to mona lisusu Maman Milo parce que Maman Milo a beti babor non cette femme hein boyebi ke non eza ne sika moko boye na zongi ce qui place wana ta 1000 fois Maman Milo non pour na sauter étape te tozana nu awa pasteur Serge na sepeli na courage ya Daeli Daeli a kotaki na personnage, félicitations à elle. A longoli penza kanda rage wana penza ya koloba keno c'est le monsieur onga na banda koluka des années o ya bomelanga mama. Botala elongia Daeli. Non, kochinga belvie za kitoko wana. C'est-à-dire que non, Daeli a pesi Poutine et loko Poutine a ligné qui na katia film et pesa mela et pesa ma penza. Et pesa mi penza. Daeli a betiango kitoko sans pour autant que le bakeno. Donc tango a découvert pasteur Serge. Bota ninga simba ki na kingo. Bota ninga bouger ki nga bane kozie ka penza pas solé penza chemise wana. Nde place nga na bane ozela. Vraiment félicitations à Daeli. Bandeko tomoni Daeli. Ne pesa ki bino je crois so ibotali émission na nga wana ya lobi no ba keno. Daeli bakanda za nango wana. Lorsque pe mutu ango pe akomona na boy peut-être akosa pe isusu eloko moko te ezala bongo. Parce qu'à la fin des comptes tomoni pasteur Didier ngape moko pe nazala bouliste Nous abouliste parce que pasteur Didier a sili kaki ake pas papa et pas papa na hyper spirituel na o eza papa Kofi nga na yebisa ki yo nazala mtusu na yebisa ki lisolo te Daeli a yebi ndenge nini pasteur Didier pazolo bakel et pasteur papa Kofi alobi ke nonga nazala mutu na lobela ki te eza kaka Milo. Non, bravo aussi à Maman Milo. Milo 50, bravo à elle. Non. Et ça place moko papa Kofi alinga loba boye. Milo zongi se longi boya kanso ninge papa Kofi alinga bamba e gifle. Alinga mami ka e gifle. C'est-à-dire que Milo a kota ki pe na personnage ne ki songi ya mobomi mo panzi ya maman pasteur. Oh mais non, laisse tomber. Sko ato yeba te ba biloko na nyoso tomoni wana Milo asali, Daeli asali, Maman Marie-Hélène asali, Poutine bakisela biso ya ba making of ko ya bakisela pe biso ba ba making of talaka film à 14 épisodes mais making of a ekoyela biso so 14 minutes pamba nzambe 2025 yango ko pe Poutine mbula sika makambo asika bandeko bolandi tolanda Daeli yo kabato mawate mono yo koyo kabato mawate même votre bail na yo même comportement on se connaît ça na ngoni papa problème nini susu nini sai you sali nini koko na ngai mosi kitaka bongo zana ndaka iba nini kanda yakana boye tongi susu leka boya opanda leka kasi boye Daeli yo penza obomi mabana tompe misatu ko isa ko loka topesi yo toli
te vanda na Papa limbisa ye ko papa. Ngai na yewa ko jayo. Tata. Ndame ngene inde ko yeba. Tumpe tata na ngai. Ata toki obetaki obeti ye. Azama osi na yo. Bakanda. Ya mote kosala ke. Nous a pasteur, nous a fait moto en quand ça moto ça m'a be ogbokoni. Yo sali yo. Oh! Toli nyonso topesa yo. O tolobaka na yo. Toyaki atopesi yo conseil. Tolobi o esengele toloba o balobaka na mwana. Oyoki kaka tozongeli ka même comportement. Mobali likamba. Yaka o expliquer biso. Mobali likamba ngo eza nini tata na ngai. Yo bongisaka na bato to beko bebisa. Ko benga soto ya ko. Yo lingi bato bali ambongo na yo ya libala te pana nini? Mona mabe. Muta obomelo libala azate. Ndengo yaki aweza aller sans retour. Ngai na bomela libala. Ngana ko yako sote po lo libala. O kaka ndengo zawana. Papa likamango nini? O babongisaka te papa. Nini tata na ngai asali yo nini to. Pasteur Didier. Bino bo kino kam noko. Na poso yo kote. Ate ko bo sila ma libala ko libala ezali. Ndenge bino pe ate pona bino nde ko bomela ma libala ko nga mokolo nzoto na zana ndako. Oloka te. Bengi pa biso to bomela yo libala. Te. Nana posa bino ko bomela ma libala te ko nga mokolo nzoto na fanga. Sia. Tata mosi boga ma to boye bite. Sale comportement. Oyoki? Moi aussi na mobile ça. Olobi osala nini? Sale comportement qui est dans un criminel. Criminel. Si lelo bokondana nga bakanda na koma nango. Ngana lela mama na ngana Lubumbashi nga moko. Pendant que muta boma mama na ngana Lubumbashi za na Kinshasa, on vivre paisiblement. Et muta ngo ye on a temi boso na bino. Ke bolingi na fanga libala muta bo. Pasteur Didier. Boni. Ya na kokwe. Muta boma ka mama na yo Pasteur Didier. Pasteur Didier. Boye komona yaka Pasteur Didier. Obe komona yaka Serge. Kombo na ye ezalaki Serge. Aza liboso na bino botuna ye kombo ni ya solo so eza nani. Moto na Nzambe. Makambo na zolo beza ya solo. Yosad. Papa. Yo Pasteur Didier da yo komo no Didier. Non. Yo komo no Didier. Yosad. Mutaboma Diana makileza yo. Soi-disant pasteur. Oboma na mwasi na yo. Daeli yo yokela batu mawa te. Daeli yo yokela batu mawa te. Mwana oyo. Bandeko non. Vous savez, bango bayaki bayebika akeno mwana oyo biso toza na ye mwana oyo Daeli oyo na bakanda na ye. Donc babande ko pema na bomboni ya koloba keno et que yindela bango kuna parce que Daeli aza mwana moko azaki donc akoli na comportement moko ya bakanda wana. Bomoni tango mama Milo nani mama top akoti na koko na ye bango pour bango bayebika kaka keno Daeli comportement na bakanda non Poutine est amoureux sous sanga maïl, au sous qui sanga pesa maïl. Bref, bandeko, bomona ki mama nani mama top na koko ya Daeli, ndenge ba ki ko sutuka ya koloba keno, pasteur Didier da bomela bango Diana Makila. Balobi parfois le malheur est bon. Pasteur Didier bande ko vivre na culpabilité moko boy o yé moko na suka ye kolobani parce que kene ko senga pardon o yé moko lobi keno ezaki abande ko zela temps moko opportunité moko boy oyo il fallait que ne ko luka famille ya Diana Makila et puis à s'exprimer bien ya koloba keno akima po abanga ki boloko. Et là, on a sepé na pasteur Didier parce que ami kitisi à reconnaître ma benae abiso ki boloko bo memanga na boloko parce que dès naza mutu fo naza na boloko. Parfois dans la vie il faut savoir koloba. Parfois dans la vie il faut savoir ko s'exprimer à koloba que non ozolo beloko moko boye. Il s'est condamné d'abord na ye moko et puis na sima ko se condamné wana. Ce qui bino bozana mitema te.
Boko ta kutu même pas na ben na yana bo memeka na prison. Mais maman Marie Bolola lobaki nini? Yo, il faut kaka kota boloko. Na sepela ki na introduction na ye et tant wa ekoloba keno na yebi keno de naza déjà muto boloko. Mais présence nanga awa ezake na eko senga keno na mitema na bino bolukata place ko limbisanga. Soki to bito kota na mozindo bandeko ata soki bazui pe pasteur Didier ngo bakotisi na prison. Et ça rappelle le contraire te ya koloba keno diana makila kolamuka. Alors, il y a beaucoup de choses dans ça. Il y a toujours que non, na belle vie télévision, tous ont des leçons. Tous ont des leçons morales, tous ont des prédications, tous ont des belé. Na belle vie télévision. Siko, maman nani? Maman Milo 50. Eh, maman Milo 50, non. Tambola na mokilo mona makambo. Soki ba maman pasteur bazalaka bongo, c'est la mort. Maman Milo abandi kolinga ko nier ki aloba kité. Problème n'est pas azamunoko makasi moko, mais non. Et tosuki wana tango papa nani pasteur ango asenga ki pardon. Maman top na koko ya daili bazaki na choite. Parce que la personne a à kenda. Asengi pardon et puis maman top alobi na koko na ya daili alobi chance po ba yeba na kipe banzoto te. Chance ba yeba na kipe banzoto te. Soki ba yeba na ka banzoto abomination. Abomination, je vous dis la grande famille. Et nangambu na bango bavandisi pe daeli pona koyebisa daeli na minute oyo en anglais balobaka move forward. Tournez page, avançons. Tournez page, avançons. Oya ko bloquer vie na yo pamba. Ozano mwana mwasi kitoko et voilà. To suki wana te lisusu. Mais belle vie. Boyebi ke non, tango papa nani pasteur Didier amemi nani. Papa na ye ya molimo amemi ye na nani et papa maman top pour na kosenga pardon. Na tuna ki kutu question moko si pas hier na tuna ki na be émission na nga ya koloba ke non. Est-ce que pasteur Didier tango ya na makolo père spirituel na ye a relata ki histoire. Ezaki question nanga. Omoni batu biso o toza batu o to lingi film to lingi ba théâtre to lingi to sepelanga ba série ya Poutine. To développer pe makanisi to développer pe ma yele. Question nanga ezalaki est-ce que pasteur Didier a fongola ki papa nani père spirituel na ye pour ceux qui peut fongola ki père spirituel na ye te mabe mususu yango wana. Heureusement alobela papa na ye père spirituel na ye et na sima kolobela père spirituel na ye nde père spirituel na ye ayambisa ye Yesu Kristu lokola mobiki sipe nani bobakisa yangani ya lingaki ne kutute pasteur nani papa kofi père spirituel na ye nda akoti saki peza ake vraiment ko baptiser peye eza makambo mutu azana na ndenge appel aza mutu azana appel na façon na ye onza babengelaka ye siko nga na tuni pasteur Didier, pasteur Serge aye koya na ndako pasteur ya père spirituel na ye pona ko présenter moi si mususu azui moi si yango nani Karine ya Mado yango Poutine ovanda o réfléchissaka ndenge nini babiloko po
Babilo comme robo et tosta la film donc tozo s'attendre même pas que non mutu moko boye oya koki kokota nga kutu nazaki ata subuli ya koloba ke non ezata Karine ya bado tango azoloba ke non azo présenter biso nga na bandaki kozela peut-être ke non akozongela nde Poutine nga na kanisa kitango papa Kofi ayebise ke non oso ozwi abengi pe nga na kanisa ki eza Poutine ide même pas nazaki na sina bungi image kutu ya nani ya Karine ya mado ndenge mama top abenga nani mama Milo abenga na ye yoka siko mama Milo mama asongi yango bino bobetaka bozwaka ba chance a boye wapi ozaki na mobali boye susu libaku na zelo yango na yebisa bino ke Milo wana pe azaki parmi principal nga na lobi nazwi na nga 3 to bata 4 namoni mama Marie-Jeanne Maman Marie-Hélène plutôt, Maman Marie-Hélène, Maman Milo, Daeli, na pasteur Didier. Bon bah qui ça? Parce que tu as dit que non, Poutine a gardé la principal mon côté. Mais principal pesa est un pasteur Didier, to kiti na Daeli. Voilà. Alors, merci na Poutine. Il y a toujours une reconnaissante. Il y a des films où Poutine a coûté la biso na Belle Vie Télévision. Merci na film Kitoko, na série Kitoko où tout aussi ça. Il y a Pasteur Didier, il y a deuxième film na biso il y a 2025. To bandaki na la boniche. Deuxième épisode na biso Ezaki est Pasteur Didier. Troisième na pe eye na titre il y a oh j'ai oublié du sous-sous. Oh Dieu. Na titre ya second choix. Second choice. Des troisième film na biso total na 2025 na Belle Vie Télévision troisième. C'est-à-dire que non, biso pas de stress, bilo kwa koleza langwa gogo. Janvier. C'est-à-dire que non, janvier total déjà 2 films. To koti na ngope ndamu na février. Total la boniche, après la boniche total Pasteur Didier et après Pasteur Didier, tozo kende na second choix. Second chance. Second chance. Alors tous à la ebele wana sûrement si pas lobby ou encore peut-être mercredi de to banda filmer na biso wana. Alors na nyonso wana na filmer au total ya Pasteur Didier vraiment ezaki filme moko kitoko o ezaki na ba suspense ebele indice ebandaki komonana te indice ekomonana tosimbi mitu togangi to sauter. Pourquoi pas topesa ye moko merci Poutine, merci na musala ozosala ya kitoko. Tika nzambe na biso a continuer toujours na ko inspirer yo, nzambe abombela biso yo, nzambe abundela yo bitumba ya musala ya famille ya connaissance ya ba camarade nzambe ayeba toujours na ko bundela yo abomba yo na kati ya makila na ye wana eza mama BBC. Merci lisusu na ba comédien nyonso o ba accompagner qui na lo ba toujours vision ya Poutine, parce que lorsque koma ki filme wana alingaki aboutir na vision wana te ye moko, il fallait kaka izala accompagner na bato. Alors tout le monde, papa Serge, azaki Pasteur Didier, to pesi merci à incarner rôle na kitoko makasi, yekutu papa Serge déjà na zolo belo déjà awa et ko raté te yo na olukelo kombo franchement. Na olukelo pensa kombo pensa na ko vandi sangwa. Déjà maman loketo na sina vandi ici. Chers collègues peut kuna vandi. Papa Serge il faut azwa kombo parce que papa Serge a ça la capuchon na Belle Vie Télévision. Laisse tomber. Papa Serge a commis baba. Papa Serge a commis kobege. Mosali nzambe. A commis kobege. Nzambe na bon moyen. Alors merci pour la maman Milo 50. Bah gros bisous maman Milo penza. O mema ki penza biso likolo.
songi moko professionnel. Alors tu as vraiment corrigé ma maman pasteur actuel. O corrigé penza bango. Yango bandeko to partager to kata ba ki songi ya mama Milo to partager et quoi la maman on a pasteur. Et quoi la bango. Vraiment, Maman Milo, Amema Kibiso Kitoko a joué très bien un personnage naïe Amemi Biso World. Ce que tu as dit, ce n'est pas Daeli, des gros bisous à toi Daeli. Daeli pe Kitoko Makas, donc elle a performé. Donc, Abetiango Dada. Abetiango Dada. Donc, Nakatia Makila. Imaginez déjà coaching et Zawana ya Poutine et Ratakate. Donc, Kiti Koto Songi à Marie-Jeanne, et à Maman Marie-Hélène. Oh, mais non, laisse tomber. Tala ninga eko koma na suka. Aike ko luka pasteur Tirbo. Mais abenga na pasteur Tirbo. Ya ko ba keno kotaka déjà na ndako wana kune pas étoile. Botala. Ba conséquence ndenge corriger mutu. Botala maman Marie-Hélène place à Suki. Kaka bana ba ko se confier na bango, nde bana o peut-être ko mobali na ye akina ko linga. Eteya penza. Na boni pe oyo nani seki muchopi. Ba boni baza makambo soki siko supposons que non papa JR akwela ki nde muchopi yango wana. Muchopi alinga kauka peka na ndako wana alinga ke koluka nani. Soki bomona ki mama Marie-Hélène azonga ki na ndako wana. Muchopi ndaki na koluka parce que amona ki déjà mouvement za mabe koto na miker. Ye ba raté kopo wana miker ya yoki mutema pasa bibeta mama na nganda zonga awa. Est-ce que vous comprendre le niveau de réflexion ya Poutine? Est-ce que vous comprendre le niveau de chaque tableau to découvrir babiloko moko boye donc na habité ce qui bino botala ka film façon nga na talelaka. Muchopi ya linga ki papa Jira Chaika. Amoni ke no esimbite ke pa miker ya sa ki mama Marie-Hélène ke no so ki batunyo lobo ke na Dubaï. Mais tant que non papa Jira Cheli kate pour na tablier mo ko bitam so mo na ngate pour na tablier o yo kam abitam so mo na ngabete pour na tablier habité beta mama ngana za mto musala fio beta na kene koluka mena ya ko ibse no zonga kabo. Et voilà, il y a des leçons na ba film o nyoso totali ya Poutine. Après Tokiti Susu et pas Marie-Jeanne Bololé, totali Mama Top, totali pe Jini Mwana Lemba. C'est-à-dire que no bango nyonso Tokiti na ngena bosana. Anaïs na Amina. Ah wow. Nasuka na ngo pe décor. Eza makambo na biso famille. Aboyi Miss Kalunga. Alatisipe Anaïs na Amina donc bataille ndenge moko boyi bisanga siko botala tabino mo bataille wana siko bino bo raisonner ndenge ke non Poutine akatisa ki na Nigeria ke ozula bino film mawa. Alors on a kangi parenthèse vraiment merci beaucoup na Poutine pour na film kitoko akomela ki biso deuxième film en 2025, c'est-à-dire que non nous sommes toujours dans les bons. Nous sommes toujours dans les bons. Tous à la wana et surtout serré ba sentir na biso to serré ba sentir na biso parce que kalate tozo matali sous nanini na seconde choix. Seconde choix tozo matango le sous je crois si pas lobby mercredi. Alors tous a toujours branché scotché na Belle Vie télévision et pas maman BBC ratakate na dessert et ça biso toujours kitoko makasi voilà. Na kangi parenthèse na kota ce qu'on a lisolo na memela kibino boyebi maman BBC nga na loba toujours. Promotion toujours d'abord. Olingite na koti siko na lisolo nanga. Lobi na epsa ki bino na je kwa na chela ki bino ba audio likambo ngo ezali ke no ba yebisi ba expliquer muto ke no yo ba benga ko na gagi te ko ne pas cher collègue pona mutu tel boya chela yo kale boye pe kanda wana bi muto na chela nga achela nga kale na panza esiko parce que yepe ninga zawana aza vrete na mutu wana vela siko na panza a panza qui est. Maintenant, là, lorsque je vous ai dit que non, c'est confirmé, c'est confirmé, ni les a confirmé. Oh, ils a confirmé na minichoyo. Courant ezo le kai soubliente entre Fanny Katalea, nanani, na cher collègue. Cher collègue a bengani penza Fanny Katalea loko la mboa. Cho.
soubassement. Abengani penza lokola mboa cho. Donc azai susu pembeni ya cher collègue te. Mama BBC nini lisusu ya makambo ezali. Bande ko ya biso tozu penza pe mama BBC omoni ndenge eza boy. Ngape nazalaka wana tala boy to na matière na maboko. Siko biso tant to sala to yebi ke no toza focus na Belle Vie télévision. To sala ngo pona koya ko lobela batu ke no. Botala bato bayaka ko détruire mama biso. Botala bato bayaka ko détruire mama biso for nothing de lobi ba anglais. Boya ko détruire kaka pona jalousie asali bino lo côté bola muzoba oye koma ko fingisama akoma ko fingama. Pour votre information basi ba bebani likolo na ngo bandeko bomoni ba voyage nyonso basala ka bakende Dubai bazonga bakende boye bazonga bandeko soi-disant ba voyage soi-disant production soi-disant yaya eloko yite matalana na matalana. Maintenant, comment est-ce que bozo tia énergie na bino na ba buzo ba moko boye o bozo sala wana eza pe réalité eza vérité te eza lokuta bino na nani des questions nanga bozo perdre ba énergie na bino ya soi disant que no tozo prouver Poutine tozo prouver Moutouté biso to yeba ki na biso ke no bo sala ngo pona boye parce que lorsque ba tumoko boye ba obima ba voyage akate on savait déjà que no bo sala ba biloko ya siko il fallait siko yo bo vanda nango parce que tant bo sala ba makamu na bino bo vandi pe ka sikimia mais bino na bino so bo bomana ba voyage yango to kende tozo ngaka ne eloko te ezaka ka poto prouver boye botangi kombo na otanga kombo te parce que j'ai beaucoup de respect à ma star. Bino bo comprendre. En tant que combo sous star nangate, bino bo comprendre kaka parce que beaucoup de respect à elle. Ya azam tout mo boinga donc nga ma BBC faut pas na code saké na ba buzoba. Mais lokola makamuna bango basala ka mingi ya koloba keno ba ola kisande ye. Siko e baluki match ma baluka 6 ma baluka 9 ma baluka 6. Siko ba ko na minute ba komi kotonga ya ko ba to sala ka makambo na nyonso pona ko prouver mutu te bandeko. Na oyela bino matière nyonso nazala ngona maboko awa. Est-ce que mon père s'appelle biso chance de travailler sur ça pour na nini parce que biso yaka ko c'est la maman biso makambu. Yaka ko détruire maman biso o ya sali bango le côté bola muzoba. Bon imaginer bi maman BBC soki toke kuna na tournage bokyo ke ne bokomi bokomi ataba 10 heures. Beaucoup nani tournage 10 heures. Au lieu avant bo banda nanu théâtre avant bo banda soki ba gag soki ba nini. Ba ko banda nanu na ba tunisa. Boye ko se retrouver 15 heures. Ce que boye bisanga. Est-ce que ngana za na ba tournage? Na za na ba tournage te? Kaka bato bazaki na ba tournage wana. Ba baye ba komi siko ko bimisa makambo. Donc avant tournage banda eza quoi que non manani mami na biso azalaka ke non abimi na tongo asambeli nzambe na tongo wana papa a recommandé journée na maboko ye wana tournage akei papa allez kuna eza avant bo banda tunisa maintenant lorsque na oya koloba boye eza pona nini na pesi nzambe merci parce que baloba ke non il faut laisser toujours le temps au temps. Nzambe balobi ya tele makamuto asuka. Ne jamais précipité ata monguna ata na vie na yo ndeko nanga mwasi ndeko nanga mobali ezala na bekole ezala na misala ezala partout ozo se retrouver peut-être na vie sociale. So moni bandio lingelo babu ba salo mabe bane babiso nyonso tozaki na ba short temper moko boy et ratakate des jours so memi ngo likolo mais avec l'aide du Saint-Esprit oloba kaka o eza diable soki na bina kota na kati ya ben oyo na fongoleli diable porte yango na pesa toujours mère na ngai dans star na ngai na pesa ke ba respect belé po na apprécier kae parce que vie il y a accumulation, vie y a insulte, vie y a injustice sur les réseaux sociaux. Atikala ko vanda na cité ke no bina tiki. Par contre, la tête haute, à popo li bilambale, avançons.
Donc amane ko boya ko pesa nini ko fongola porte pour na batu moko boye. Oh peut-être na bino famille bota bokomaki mama ngana zo kutu batu mususu ya mama BBC pourquoi Poutine azo vanda kaka na mama zo vanda kaka penana ni kimia boye et donc aussi ko ça la sortie médiatique elle dit quelque chose allo baté lokomoko qu'elle dise quelque chose allo banini Poutine a bima libana eza mama moko benganga qu'elle dise quoi bolinga bima ya ko lobani et puis pas nani et pas batou oh ya bokoli et pas batou ya pesi à aider et pas batou ya la kisi musala lelo ba fingi qu'elle vient se justifier non pas dès qu'on a même donc pas plus à 5 personnes oh ba benganga maman BBC ça devient des trop sur les réseaux sociaux ou quand même Poutine abima aloba maman na soka zola nanga ko ba ya na benga maman BBC aloba ki na boya na binga po nanga Adam a pembeni ya Poutine, Poutine ko répondre écoute tout. Ce que bozo mona ke non so ki Poutine azaki mutu moko boye ya ko bima. Aya ko répondre ba sotis nyonso na ko répondre ba sotis na nyonso. Na minute linga bima nani. Vous allez vite comprendre que non silence na e bundela e. Yeah, c'est-à-dire que non benda bika au pied bois boy. Au pied mboa à boy. Fanny Katale ya mboa basi babengani cho. Yenda poussa pe maman na yeso ki maman télé si pembeni ya cher collègue. Donc bo sali ekiri moko boy parce que boyebi ke non yé télé si abundisa pe mami koto yo e bo sali ekiri moko boy. Ndeko moi si ndeko mobali zolanda nga maman na ngai ndeko na nga mobali. So okutani na mutu moko boye alobi ke no bo planifier lo mo boye po bo sala mutu moko mabe boya lo bato ki osala ngo lelo mais karma tango ekokuta biso eza mabe bozanga place a koniata bozanga place a kotambola. Comment se fait-il que non bino bato bo koma na musala au lieu bo banda musala vous avez même pas de principe. Bobanina on a Tunisa, bandeko, vie à Tunisa et à stress, hein? Vie à Tunisa et à stress, hein? Donc, batu vanana de tongo ti 14h, Tunisa yo lobaki yo kendaki ye toyoka ki odio moko boye mataki Tunisa na Tunisa on dirait likambu. Bango moko. Ezaka parce que mutongo azaki pe wana sa longwe, yepe ba osale ba chantage. Artiste et comédienne moko boy. Ba osale ba chantage. Ay ma bébé so moni ba voyage nyon so la basali. Ba no sala ngo pona boy. Mais nga na moni ngo dirait que non ezaki libom, ezaki débit à liboma. Boke Dubai bo ke ko sakana na balabala na ba shege na mindele ya balabala ba ndibu wana ya balabala. Tomoni rien de spécial. Liko nango bozongi bo babengi bonani Dubai ane ebengi bango ba impoli. Bandeko dans la vie ko linga to sala eloko moko pour prouver mutu. Nzamba ko confondre yo. Peut-être yo ko sala ngo nzamba permettre yo sala. Mais oyebi o nzambe azolinga nzamba ko sala lo après eloko wana a permettre yo sala ngo retomber nango. Aimez partager, bandeko. Bon, aimez beau partager. Bon, aimez beau partager, toi solo là. Pour ma kamba boye, il faut te rappeler ton loba, ngoto chape mungwa. Mais biso to kena ngo kito ko poto finga na bisote. Bo ça les kiri pour na ko détruire mutu moko. Mutu ana pas sunga bino. Mutu ana sala pe bino bolam. Bobo ça ne peut que non, la justice de Dieu yana. Bota sikone na minute oyo batu nenge ba obeta na mitu na niveau moko pas comme possible batu et puis na yeb sabino batu ebele ba olongwa na otanga komba ba des comédiens moko ba uti ko zonga wana sikote mais ba comédien ebele ba olongwa balobi Tunisa eleki ndelo Tunisa eleki ndelo
tunisa eleki ndelo bato mosusu balobi nazotika po ntango nauta epa na nga naoya mosala naoya makambo batunisa te eloko eza te eloko eza te c'est-à-dire que non bomoni soki avion est volé et que avion est mati tant avion ebandaka déjà quoi atterrir bazaki likolo siko ba atterrir quoi atterrir wana mabe makasi po bato pe ba obimisa makambo saka bato siko comment est-ce que osa musala oza na discipline te et bino batu bondimi kozana mutu moko boye oyo mission na ye vision na ye ezaki no a détruire mutu mususu bino pe bo sunga ye na mission na ye wana bo mema masumu sans pour autant les savoir bo mema masumu sans pour autant les savoir. Mutu ayi susu ko détruire ne bazoloba telesi otala bandeko tali telesi lelo omona peza nzoto mama elembi déjà mais la maman azokoka kopesa bana conseil te ça fait mal eza esprit dino eza na sima mamo tango ata bazwaki ye baki kotia ye pembeni lisusu ya nani ya cher collègue parce que bamonaki ye déjà que non aza mama moko aza na bilobela likoa bango baza na besoin ya kan ya bato ya bilobela nde bazwi ye mpe batie ye pembeni mpo banini mpo badétruire mutu moko boye parceke mutu wana mpe atiaka bino ka te mutu wana mpe ayaka na ye korépondre bino te mutu wana amona bino azoyoka na ye on dirait aoyoka te atiki bosala baposa na bino bandeko eza na jir bosimba mitu eza na jour bosimba mitu eza na jour bokosimba mitu toza kaka awa vous les artistes et comédiens vous êtes de méchants yango nalobaka ngai na 2025 nakoya ko interpeller bino boza bato moko boye na okoloba bo excuse nga ya koloba que boza bato moko boza ba incompétent. Ya tu sais que nos artistes et comédiens ozo te pa na yo tant ozo te pa na yo bi que non nena oke boye na oke na en atunisa bon ko nena oke ne boye tant avant na to banda théâtre avant to banda nani to banda tournage to banda non ko tonga ko pesa ba position tina makambo babimisaka ya koloba ke no nani bon na ba ke no na kotanga kombo merte asali nini abengi soki nani studio Android kuna pona boye bilisolo wana ya studio Android babiloko wana tout o babimisaka nani apekisi ya ko jouer te azoboma théâtre nyonso ezali kaka baje na bango babanda osala pona ko détruire donc ba continuer kaka na ko détruire ebandi ko bima ba secret yango ne komi ko bima tout boyoka ke no azoboma théâtre azoboya batu boye asololaki na studio Android ayesi bango bino boboyi koyepa nanga boyoke ne pas mwana wana tout ezaki babiloko bango moko bafondaki yango bomonaki pe studio Android abimaki na autorité nyonso ya kotelemela mutu abimisaki eloko wana et puis alobi ke no soki boko tourner ba film na bino bobengi biso et que la personne wana aza tokoya te boso comprendre. C'est par là ngana yaka na émission na bikeno soki ba studio Android ba bimi bazui décision tala kabaka tala mulai ya nani ya nani ya message ba bimi saki soki basaki batu moko ke non buzobo ba pakola ki bango et que zaki ya solo et que bango ba démentir ango mais il fallait pe boya côté les mela bango ke non bo sakana na batu bino boyebi makambo boy parce que ba bimi saki penza ba condition makasi ya koloba ke no batu nyonso bakozala na besoin ya biso studio Android toza wana pona mutu nyonso batu nyonso ba obenga biso poto ya soki kaka tête oyo ekozala na ba film na bino bo oublier biso bo benga biso te
tout ça tant babimisaka eloko wana ezaka pona basalir kaka nani mama ebima bango na bango bakomi olobango tout mama loketo pe y compris na kati basalaki ekiri na bango bapanzani isusu bayibie makolo. Dans la vie kolinga te osala relation na mutu moko boye oyo azaki na ngambu moko boye avant tango azaki na ngambu wana yo bande osolola na ye te tango alongwe kuna sikoyo bandi kosala keno asolola na yo kolinga ngo te automatiquement comprendre koloba keno aolinga nde koyokisa place auti mutema pasi et lokola sali mutu wana bongo epa na yo pa oki kosalela yo nde bongo baedikaka mutu. Mais le quoi que peuple congolais tous abat tout monde to réfléchir à ce qui wapi. Désolé. Télé ça m'a mis désordre ma casse li susu. Nangambwa kotoyo, nangambwa chers collègues. Aimez partager la grande famille. Non tanga bakombo batu mususu te po na mona ke papa et pas mère po na respect na ye tout ezeka bayo ki sa nani mama mutema pasi ba yo ki se mutema pasi ndenge nini bo voyager na batu bozongi batu bazana eloko te abi etoke naka eloko kutu te tozonga ka eloko kutu te to sala ka boye pona boye pona boye pona boye pona boye sko bokatani sous nini bokatani lisusu ndenge nini mabe ekomaka na suka mabe ezalaka na suka nango mabe ezalaka na suka nango soki boza bosangani ou encore bosanganaka kaka kombo mutu moko na kati wana kaka kombo mutu moko bandeko oya lobi boy oye bakeno ka ndenge bosangani pardon lobi ko yindela bino yango na osepela nanga na titi da mère boulot parler tournage esili lorsque ozo na musala na yo bandi ma tunisa po musala ne kende liboso je ne pense pas. Je ne pense pas. La grande famille, beau aimer, beau partager, na komi nanga ko chite, na pe mamuke, pendant obima ba air moko. Alors c'est confirmé déjà que non kuna déjà mbutu makasi. Fanny Katale aba bengani lokwa mbua. Bobo kapenza mbua les chiens tcho babengani ye bongo voilà la grande famille bozaki ebele wana merci pour na soutien na bino merci bozala wana toujours on est ensemble. Et ça bino toujours que ceux qui te zui moi matière kuna à tes années ni biso to koyeba ka ndenge ya kolambela ngo pona ko protéger surtout mère wana biso to linga vraiment ko protéger voilà quoi. Totala sikoyo ndenge ko sukela bango na télé si. Parce que awa katale ababengani lokola mbwa soki peut-être pona soni ya keno esopa bango te baki ozongana mais déjà eza virus makambo eza ebele bandeko na obomba na nga na obomba pona ko protéger pe vous savez ce que vous allez comprendre c'est juste que kuna c'est confirmé que no bapanzani c'est confirmé ba comédien nde ba komi pe ko bisa ba bazaki na ye misusu ba longwe nde ba opesa matière
ya Tunisa ya ba voyage tang basala ke ezalaka pona boye voyage yango pe tozwa keloko moko te bozo koyemba yemba mema ka batute amema ka te ya voyage ça va tout o voyager kaka boye ko voyager za budget eza budget siko bino bosali voyage pona matalana juste pona matalana mais na ba poche bozana eloko moko te. Donc je crois kaka nga mama bébé se munoko soupe awa na lobani na bibino bozo koyembela batu voyage eza budget mais façon ngo bosalela ki makambo mais siko kaka bino susu bo banjo bimisa ba vérité ya ba voyage yango il y a rien basalaka ba voyage na pona boye et ça se voyait à l'œil nu ya koloba ke no bosala ngo pona matalana mais to s'attendra ki te ke no ba vérité mususu ya obima ndenge bimi pourtant bo bana ko sa ba biloko wana to kanisa ke no boza bo panzana te ou encore ba secret pe obima te c'est-à-dire que no bino ba to mokili bozala kamayele dans la vie kolingate o vivre vie na yo mobimbe saka keno pour nuire vie ya mutu moko boy pour sala matala na po yokisa okoyokisa na boya kotanga komba mera na boya mais mère comprendre ka parce que yo talaka kombo na yo talaka yo mère nanga comprendre ka Poutine comprendre ka pour ça yo makambo eza Yesu mutu aza stable avandisa makambo film ezokota butu lokwa moto olia gogo carence a film ezate très concentré na musala na ye mais bino bolingo sa matala na moko boya koyokisa mutema passe vous êtes sûr vraiment bande boyoki na epsi bino balobi ke no bando sala ngo pona boye pona oyo est-ce que mutu bolingo yokisa mutema passe c'est comme si que non asasili avanda na ndako aza wana en forme azo beta babor kuna zo kangaka batukati. Oh mawa. Alors aimez partager bandeko tozala wana na pourquoi pour na making of tokutani bisous ba bon de biasme. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.